mais bazaka na sens na bango ba alliance bakota bango bamela ba makila basala bazwa kindoka inconscient la sorcellerie conscient. Oui. Il y a une église et fin ça va pasteur parce que au moins sérieux comment parce que Katia a une église d'ailleurs à se repentir musicien une église d'ailleurs à se repentir mais comment à l'époque à Kalaso tel na époque à Mosé adina bala batumba shaumba luambo abongola motema akenda bimisa baki ici batumba shaumba toka ba témoignage à l'homme mutu atamusa ba rond-point kasi lombo mutagala bimisa bakisi na ba rond-point Kinshasa ko baba kin la Kinshasa ville oza kitoko kin label voilà prononciation ngwa c'est-à-dire quoi na moment na lombo ba lobi bimisa bakisi mais lombo bimisa bakisi à cause nani ya dina bala mais pourquoi tumba chomba aussi pe les promesses qu'on époque na bango pourquoi ba bimisa bakisi te ni seni ni omoni ya mokili aketa la pasteur aketa la prophète wana mais abimisi kistaïd ngalo ko la prophète zalba mbisi ya mokili aketa mais o tira kisi wala yo prophète okena concert à musicien OK lukani la chaîne qui vous aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime. Merci, c'est une joie de savoir que vous êtes vraiment nombreuses devant vos postes téléviseurs, devant vos tablettes, iPhone, iPad et pourquoi pas devant vos computers. Ça dépend de la manière à laquelle on zamba pesibino pezangolu ya kola dabiso na kati ya ngonga oyo ya tongo ya lelo. En tout cas, je vous signale que nous, c'est la grande chaîne IHP Media et moi, c'est votre humble serviteur Nathan Mwamba, communément appelé la conscience de mieux faire. En tout cas, merci beaucoup. Notre plateau des adorateurs est toujours là et il sera toujours pour recevoir pour nous des serviteurs de Dieu qui pourraient être là toujours pour nous montrer, pour nous amener des vérités. Car le bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous ne sommes là que pour la vérité. Quand on parle de l'adoration, comprenez que vraiment la Bible. Quand on parle de la bidule, pour certaines qui connaissent un peu, et moi ma commis, eh bien, quand on voit déjà un abidule, on voit un abidias. Quand on parle de la bidule, on voit un abidias. Un abidias, c'est qui? C'est un adorateur. Cependant, la Bible nous dit, les revenus où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit et en vérité. Merci beaucoup, merci à vous tous pour la fidélité. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos appels et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Merci aussi à vous qui continuez à prier pour nous et merci beaucoup à Maman Folo Lotandu depuis l'Italie et merci à vous tous de partout au monde et Maman Yvette depuis la France. Merci vraiment pour vos prières, à Maman Déborah, la servante de Dieu depuis l'Allemagne. En tout cas, merci beaucoup et continuez toujours à prier pour nous et on serait toujours reconnaissant de vous. En tout cas, merci. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls, on est avec l'homme de Dieu. Alors, avec lui, vous connaissez bien que plateau est à la peine, c'est un moment où il y a déjà qui n'attend pas à l'homme de Dieu, et bien des semaines passées, mingi entre autres ma maman GH ya papa Osé Amani et depuis quelque part maman au tunaki penza mais wapi papa Israël mbambo papa Israël yeye et liboso na biso to pesi shalom papa. Oui, shalom papa Nathan Mwamba na musala kitoko ça en tant que journaliste tant que aussi caméraman tant que aussi ingénieur de son qui est soit en tant que au sagesse nzamba pesio na ba classe otangi. En tout cas, merci beaucoup. Et papa Boni Lingoma Nzambe, Boni Libota Mobimba, Madame Pebana. Église ils ont bien, ils ont bien par la grâce de Dieu parce que il y a lobby bino na kati ya musala na pe na kati ya ndako na bino. Tango zo kipe musala Nzambe, yema openza mbaoza soin na kati ya ndako na yo Exode 23 verset 26. Et on dit que dans la église, Nzambe yemoko ndazo musala ya occupé musala na ye parce que tobenga ngo musala Nzambe parce que ya musala Nzambe. Et na kati ya famille Nzambe pas temps occupé libota. Et on dit que nyonso ete de bien o iso ozana nyonga satana ndo ko mobala. Et loko ozana nyonga satana te en tout cas
nous se gagnons bien. Ok. Voilà, ça soit. Merci beaucoup. Je vous signale déjà qu'aujourd'hui, ça serait vraiment tout fait, tout flamme. Et on est là, on va toucher sur les actualités. Et avant tout, Éternel Dieu de grâce, na fongoli Bible, na bondeli aux Zambé na Israël. Le Dieu de la Bible, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la Bible déclare la foi vient de se connaître. Tika ete muto sur l'andabiso, mutunyo sur la même langue on a le bâtiment, on a la langue on a zoloba. Tika miracle est accompagné et nous comprendre ce que dit la Bible. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et humaine, en tout cas, Amen, Amen, Amen. Et merci à vous. En tout cas, restez attentifs parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses et on sera véridique. En tout cas, merci. Merci beaucoup à mon équipe technique. Merci beaucoup. Je ne peux pas être ingrat pour ne pas parler de vous et surtout de toi, Charlie Kanga Image Pro, Dédé Miongo, Aigle de Kawele. Merci à vous. Merci également à Brice Bilma, mon confrère. Merci beaucoup pour le boulot. Merci pour l'effort. On a binonyoso, il y a bisonyoso. Il y a un des ça a été Moussa Nanzam, Penda Nakati, il y a HP Media, et ça a toujours Oyo, Ezali Lelo. L'homme de Dieu. Oui, papa journaliste, le prophète Azel Bossolal. Merci beaucoup. En tout cas, Lelo, il est bien été sur monito, Fongoli, Penza, beaucoup. Oh, c'est que Maramouza, Robé, papa. Lelo, on va parler des choses vraies, mais sur la spiritualité. Tout à l'heure, on a mis sous. Merci beaucoup. Passons directement à notre première question. Question de Monsieur Zalike. Est-ce que la confession dans la vie pastorale est-il possible? Oui, pasteur a confessé, mais a confessé devant son père spirituel. Aïe, papa né à Molimo, aïe confessé. Vous allez comprendre. Parce que Zamba a établi la génération Pambaté. Et là, la raison pour laquelle pasteur a confessé devant papa né à Molimo. Pasteur n'a pas confessé devant public. Ce qui nous a mettre à cœur, à confesser, oui, devant public, à confesser. C'est possible. Ah, oui. Après confession, pasteur, je montre que ça peut créer aussi des bandades au niveau église et participer moi au Boulungana. Nzamba lobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nzamba lingaka mutaya na masumu na ye, na mabe na ye, na oya zali. Ye moko nzambe a se charger na mutuana. Yango la raison pour laquelle que ceux qui pasteur a confessé, azo banga satanate, mais azo sale la o etali parole de Dieu. Parce que Bible dit que tant où Jean ont prêché, pendant quitter Jérusalem, Judée bazo confesser masumu bosso à Jean. Parce que bazana posa ba abandonner vie wana ya moni pasteur wana abaya ngo ndo moni ke ayeko confesser que atika ngo siko son père spirituel fa prier pour na bango. Alors et au sala ndenge nini pour na mosala nzambe o aboyi confession mais eloko moko boy esi ebimi vérité moko boy caché esi ebimi na miso ya bana nzambe nyonso na bana na église mais il aboyi ko confesser. Est-ce que na mosala nzambe moko abongo nzambe za toujours na ye te musala nzambe oyoyo aboyi ko confesser ingolo baki abunda na démon monde de ténèbres na monde nzambe c'est-à-dire monde de ténèbres bazo bisi soko mekito obomayo ya wa baisa mutika kindoki soko meko tika kindoki to obomayo mais soko ba okosaye mais soko na kan nzambe nzambe obikse Dieu lobi fo banga mutazo boma corps âme esprit mais ko banga te mutazo boma corps apamba la raison pour laquelle ozomona que non ce qui pasteur wana apesi histoire ya confession parce que ba proposa qui abima na mwana mwasi tel ya boyi yango so muninga na yende andimi yango nda bimi on comprend et tant ya bimi ya robi comme ya bi pourquoi yo que ça actuel à cause de l'argent alors ba ki on peut clairement bi que le boyi ma patero inde na bon tant alors ba mo ma patena lingala ba just wa ko yote non on a simbité yo mo ba nda ko fumwa mo papa. Tout ça, il faut le vérité. Tu as tant, au moins, ceux qui bato mabe bazaming, ils sont peu comme à Kébélé. Mais bato ba quoi ils sont soumouana et ça va juste. Tant que le méchant baza est belé, même si on peut les belé. Place bato mabo ma bazala ke belé, full peut la ke belé. Mais muto yo ada juste fois ya à quoi il ça va. Ba péché wana.
na sens wana ya mo ke to photo lobela makambo wana. En tout cas, merci beaucoup. Et on dirait l'évangile d'aujourd'hui est comme il faut s'adapter par rapport à temps. On dirait beaucoup mieux que l'évangile, non pas par rapport à la Bible, mais par rapport à Mahama Mikolo. Donc, les locaux, ça l'ensemble comme il normal, mais ça l'ensemble pas revenir à eux, on est chansons mondaines, avant naïe, bon, un jour à quel titre, avant naïe, on s'en est on dirait beaucoup technologie, beaucoup technologie. Hein, beaucoup si évangile et comme la moi technologie mon robot évangile beaucoup comme ça la mise en jour on dirait bon comme le rôle à téléphone évangile les a mis à jour les pauvres mes alliés que diable a déguisé azo sala makamte que les diables so tengi na Romains chapitre 1 le verset 16 car je n'ai point honte pour car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, qui des grecs. Alors que naza koyoka ni soni pour na côté ya liloba na Nzambe pour sa puissance ya mutu akondima pa kobika etali ekolote etali mutute so mutu akwa na habitude. Le problème c'est quoi ça nini? Paul allait dans le comportement moral le bakino donc on a commis et pas païen na capitaine de bango mais na za bangote ma beza lelo ba païen ba OK na ba église ba zali ba to ba kisi ba OK na ba église ba pasteur ba ote à Jésus bien le but ténèbre na lumière esanga na raté soki Moïse abora imonyo kaneli boso ba magicien à Pharaon ba magicien à Pharaon pe abora ba nyoka la bango mais la raison pour laquelle nyoka place on tika la moko ya Moïse mais nyoka Moïse et melaki ba nyoka ba magicien Pharaon. Ceux qui musiciens, il y a mon qui une église ou à visiter pasteur tel ou prophète tel, il faut musicien à se repentir totalement à Tigamabé. Pour bien les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Nani okutana Yesu à Tikala Nenguana et ça a raté. Comment bango ba okutana ba pasteur ba continuer la musique là on peut ba continuer la monde na bangoana. Au moins que na ba pasteur ba visiter, na ba prophète ba que l'hôtel ba na ba musicien ba ça même maison parce que même maison il y a un monde eloko wana Pharaon a proposé qui Moïse abina yolobi na peuple Israël basa la libérer mais tika na pesa basa la libérer pas que no sai pas que pesa sacrifice et pas na Nzambe mais Pharaon bisi Moïse na pesa o mabele na kati Égypte o isa peuple no ba tumbela Nzambe mbeka Moïse bisi Pharaon te na kati Égypte te faut isa libanda faut tumbela bohumbu yango monike musicien wana ba pesi nzela akenota la pasteur wana na monde na ba internet pour ba monde mais atika makamla bango wana te. Oui, j'ai dit la vérité. Est-ce qu'un musicien profane comment musicien chrétien te musicien mokila kumisa pasteur prophète au prophète Nguya aibi Nguya nderi ya yo servi diable aiba Nguya ne comment? OK. Le problème est que l'esprit de l'éternel est rendre témoignage de l'esprit au Nzambe. Gloire à Dieu. Comment Satan a confirmé que Aza prophète Nzambe? Même l'esprit qui dit Jésus, que Jésus a moi dans Nzambe. Mais Jésus a passé hors de l'esprit de Tika. Mais comment il a confirmé que Aza prophète Nzambe? Mais pourquoi pas que Otiki musique? Pourquoi on aime la musique dans le sens de Nzambe? Mais bazaka na sens na bango ba alliance bakota bango bamela ba makila basala bazwa kindo ke inconscient la sorcellerie conscient. Oui ya wale ba église wana siko e fingi sama ba pasteur wana parce que ba mona ba moins sérieux comment parce que katière ya une église na yo a se repentir te musicien une église na yo a se repentir te mais comment na époque à Kalaso tali na époque à Mosé adina bala batumba shaumba luambo abongola motema akenda bimisa baki bakisi batumba shaumba toyoka ba témoignage à luambo mutu atambusa bato ba rond point kasi luambo mutakana bimisa bakisi na ba rond point Kinshasa ko baba kin la Kinshasa ville où est kitoko Kin label voilà prononciation ngwa c'est-à-dire quoi na moment na luambo ba lobi bimisa bakisi mais luambo bimisa bakisi à cause de nani ya dina bala mais pourquoi tumba shaumba aussi pe les premiers est-ce qu'on époque na bango pourquoi ba bimisa bakisi te miseni niyo monia mokili aketa la pasteur aketa la prophète wana mais abimisi kistaite ngalo ko nga prophète Israël mbambo bisia mokili atala mais o tika kisi wala
yo prophète ok na concert à musicien ok lukani mais gagner bango ako gagner bango te pourquoi on a ça hypocrite te tobi te makaba hypocrisie to lobi que Jésus dit Pierre na kolongolo molobi ba mbisi na comme ce molobi ya bantu mais pourquoi asa gagner damte pour am moko la mission nzambe konta makasi mais ako gagner mission na te pourquoi on a la solaka na bango to sfanda na bango to sala makambo mais gagner bango batika makambo ça mais ko gagner bango zali kambo musa nzambe te zali kambo nzambe ya zote ya rasa en malade ate akate soki azote évangile ebetaka mutu que le Saint-Esprit nda touchaka mutu se repenti. On comprend? Babi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Atindaki liloba, pe liloba kangoli babe. En tout cas, merci beaucoup. Toujours pour ça, la pizza, les deux appels motuna, les deux appels question-réponse. Et ben, qui nous souka émission question-réponse. Faut mes gâteaux font la peine la vérité. Nous sommes là pour dévoiler. Nous sommes là pour aider bébé lobby, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur. Ce lobby a été pour les royautés. Merci beaucoup. Toujours continuer pizza. Alors papa, motuna du ce saboué. Yo, en étant visionnaire. Voilà. Tant au monde a bandé qu'on a eu mususu to ba collègue na yo mususu ba visionnaire ya ba église pe ka ba yo mais bazali ko appuyer masumu entre autres tout au monde a total temps visionnaire soit nini le prophète de la nation de Nile si je vous salue à passant mon vieux et ndenga utuko appuyer ki makamba bandumba abia maintenant bandumba basungaka bandumba basungaka abe atangina bakomo ba mitenge na miniki appuyer pe makambo force sexuelle tout ça tant yo tant que visionnaire au moins peut papa mon pe église le la arche de Noé de Nilesi azo appuyer ba bleu mo bongo et ça la rabino au moins moi on a soka déranger na école ce que on a dérangement na fin de l'année yo zoité yo sutuka déranger on a yazui azombrier mémoire à bateau. Le problème est que la Bible nous dit ceci. Babi nzetenyo sogoye bangona mbumanango. Nakati ya bandumba. Mais Bible reconnaître bandumba. Bandumba la Bible ya koma bangote. Ba roi belé na la Bible nakati ba ya place mo ba kokibili ba noche ba kokibili rable prostituée. Wa si même ba pio yo je suis atindaki. Mais avec ndumba. Mais yo commence à encourager kindumba. Ndumba zo sala musala na inconscient. Le Bible dit mon peuple périt par la manque de connaissances. Asa conscienté na makambo sala. Pour ça une femme animale. Alors la mutuniama. Ya mona musala, mais ça musala té. Babi le salaire du péché c'est la mort. Qui t'a dit dans verset biblique placé le dit que impudicité ça travail. Le problème est ça kat na yeke non. Est-ce que yo penza azana nzambe mutoyo yo tanga kombo to azana nzambe te azam messager to azam messager te comment bino bomona ka mutu soki atanga kombo moko soki mindiki na Bible ezali soki mindingi atanga wana est-ce que soki mindingi est-ce que comment la Bible est résister ata na dictionnaire mitengena miniki quel comment ta dictionnaire abeza biloko bopoko biloko mboka au monde ba papa se ba vagé na yo eza pour l'état là ba grand-parents oyo babota papa na bino mais ça te pour no kota bokoko mo boye bango le problème na weza kino ba sangisa i makambu ya nzambe na kisi na magie na bokoko nde omoni biloko na komo beta ba ritu ba demo ba beta ba cha ba mal à l'aise diable ko choma mal à l'aise ko le parquet. Il y a la raison pour laquelle que non biloko ya do sala wana et ça biloko oyo azombrier peuple de Dieu. Vous comprenez très bien azombrier peuple nzambe mais ceux qui muto afande di Bible on comprend que type oyo a sala ba comédien. On comprend ça va comédie. Voilà comédie voilà parce que azo comprendre eloko ça déjà pour à distraire le balanzambe pour peuple nzambe parce que tant la Bible était. Comment offandaka tant le pour la ba bêtise ya buzoba wana. Hier asilaki abana luka ki azonga na temps azongi pe na temps te balandaka ka po baseka le solo oui bato alandaka ka po baseka nazamba prophétie o ya loba lelo ekokisami aloba prophétie netini abine alobara na écran na prophétique azomona
moko ya bakonzi na biso ya mboka oyo azali mpenza na prison azomona ye kobima tomoni yango mpe lelo azala libéré sortir barésultat baélise bapesa résultat ntango biso tote ope topesa résultat toyebisa peuple anda mpo peuple anda bacomprendre yo tomonake baodistraire bato makasi jamais okoyoka bango ke na maloba na bango ke moto abongoli motema jamais okoyoka ke non maloba na bango ke mutu omote moko na bango ayembaki alobi ke non ngai naza le seul personne natondi sa place moko boye bato bafuta monta $100 est-ce qu'on l'a okoloba te ke non na ministère na ngai soki otali na bakoyemba na nga baveugle bamonaki baparti batamoli bato bakufa basekwa ntango batindaki jésus batindi jean akende te badisciple ya jésus jean atindi badisciple alebaki etu na jésus aza nani jésus répondait baboyebisa jean makambo bomonia les aveugles voient et les partis marquent mais pourquoi pas kokoloba te ke non na kati ya musique na ngai soki naoyemba bato babongolaka mitema quand on a les seules personnes qui ont côté plein na 100 000 est-ce que chrétien qui ont audace na basi ba comme na audace. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le prophète Israël Mbambou. Avec lui, l'ambiance est vraiment fertile. Donc, comprenez un peu ça. Alors, on continue. Aujourd'hui, on est là pour questions-réponses. Questions-réponses. Merci beaucoup, papa. Il y a mon ami Soto Kota na question la monsieur Zolanda na kosenga vraiment tozongi na sima ya caméra et analyse nyo ko sala toni nyo koloba après koyoka eloko mo ya boye entre bino basala nzambe nyos ko benga ba basala nzambe te yo za satan na basala te il y a des serviteurs du diable aussi bazali soit déjà madia wana tango ebandaki soki madia tango ebandaki yo ka présentation na so mutayero yemba ofandi wa kombono nani commune na isiliwa batunete ke non azwa batemi wapi église a witi papa na molimo nani o comprendre a se repenti to na te batuna ka biloko wana te po eza chrétien ya mo bato belé biloko wana eza biloko moko itango babande masolo wana eloko liboso ba proposer ki pasteur moko wana ye balobi na ye mwana mwasi wana azali na posa abima na ye aboyi so muninga na ile ake kondima abima na mwa mwaswa nde mwa mwaswa na pesi ndoko ne ba monter loko na bangwa est-ce que eloko wana soit diza wana est-ce que c'est loko mo pesa est-ce que c'est inspiration nzambe bana wana ba obebisa vie na bango pamba yebite ke type ala bunga sur le terrain bana yo kana juste abeti mo eloko wana po eloko wana ezongisa ye po asa na ba étoile bato moko alobi clairement que non mwasi wana mobile na tinda ka ye atinda mobile na tinda ka abima na mibale po azo ba étoile amemela bango eza ba vérité o eza clairement mais c'est qui bien que mikolo leka ne so bando tubela ke babiso nde to kobondela ka pona bango wala examen n'était pas retubela babome ko banda baobela bamaboma ya omoni ke bakosela bahôpital ya bato baproblème pikaki problème bo ete hôpital ya bato eza na problème te badele ekoki badele eza likambo ya badele mais eza badele te biolobi les ténèbres ne régniront pas toujours sur la terre yo kebi ke ntango yo osala impact na diable mais fo bake apesaka dele te bongo satake na longolo na kita ntango bimobimi suki ya pembe na mosani Satan longolo la kitata mbabi sur la PMT. Ah jamais. OK, qu'il est trop jeune. Moi te basala nzambe to ebite to kimela puis Bible le sur la des Chroniques 20 confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis à ses serviteurs vous réussirez. Alors bino ba serviteur montre se confier pour la réussir. Aujourd'hui un des hommes de Dieu a dit que 90% il y a l'église il y a mboka na biso eza na occultisme. 10% ga nem te za na bonzambe ya solo. To kimela wa. Au moins bango le pomme ezake ba église o esali ba kombo wana tala ba résultat sur le terrain au moins ba biloko ba makiona nzamba zaka na bango lisusu te ba beli ba obika te ba ko se repentir te c'est dit nzambe azana bango te soko to luka guérison luka ba église o pasteur o grâce à nzambe eza ba pasteur ba na grâce à nzambe ebana ba prophète ba na nzambe ebana bango ba osala biloko moko ba lakisa ke bango nde bazali mais lote moko prophète moko a otuna ba ese balabala kimbuta résistant yena age na yona bi ba kimbuta te
Tout ça la clé. Na âge d'ailleurs on a eu baba la kimbuta te. Avant comme un prophète, il y a baba la kimbuta te. Azolo ba hote bar mo ba benga aéroport. Mais aéroport ba tabana chang ba bi bar aéroport. Hein? Au bout que nous sommes tout monde azawan. Est-ce que y a un âge d'ailleurs ba baba la kimbuta te. Ah mais tout ça la clé. Atuna ba te existera. Faut moi la ka ke eloka lukuta. Ben les ko ba comment va lukuta ba bois qui na podium. Et puis tout le monde va croiser dans Kizami na Kibila, tout le monde va croiser dans Subone, tout le monde va croiser dans paralytique dans Otambola. Bah toi on a boîte limon. Pe mutu oyo. Bah toi ma bombe aussi là. Oso ma bombe sur les aussi là. Mais tu es bien bloqué ba ba na te do buso ba na lukuta. Mutu ça ba do bete bloqué na la sa banganga ba. Mutu ça nganga te décorer le kola ngaba bunda mais ça a un impact te. Makiona. Au moins, on va s'arranger. Si on a bêté l'eau et bêté pour toi, soit image, on va casser un mot. Ah oui, mais ça va image d'ailleurs. Il y a moi, il y a bêté qui on a dans Tchangou et simbité. Croisade na Tchangou et pour télé, ni n'a pas na Tchangou. L'homme de Dieu. Il y a un moment qui est prophète à Marc Yohana, un partenaire à ma casse. On va partenaire à Chambon, on a Nicolas Libanga. C'est les beaux et beaux raté. Quel genre est un homme de Dieu à Marc Yohana? Il y a un émission bien que ceux qui ont beaucoup à Satan dans Mutuna, au Saka Makambo à Satan. Jamais au Sana Makambo à Nzam. Il y a ceux qui ont mangue et bota païpaï. Même il y a ceux qui ont mangue et bimsi païpaï au tir le bouc en Kima. Il y a une émission bien que nous étions dans Nyonso et dans Mboumanango. Il y a une raison pour laquelle ceux qui ont aventuré ça, Kinshasa, même dans le pays, en Afrique, dans la Côte d'Ivoire, aventuré ça, dans Bénin, ils ont salama. Dans le Cameroun, ils ont salama. Vous comprenez? Le problème est que les pasteurs, les Congolais, il y a Brazana, il y a Kinshasa, il y a paralité. Mais c'est pasteur, on a pensé, il y a santé, il y a des antennes. Oui, il y a des antennes. Tout ça pour m'hémorroïde, traiter un bien. Hémorroïde maltraité le bisablo. Et le bisablo qu'on a, pile. Ah, quand pipi n'a pas soufflé, il a comme la bêtise à marquer. Au Québec, il y a un peu de fait. Ceux qui Congo, Brazzaville et eux qui évangile, c'est à cause des Congolais, c'est à côté. D'ailleurs, même évangile n'a pas Brazza, même en Angola. Congo est un pays qui il y a des hommes de Dieu puissants qui vont prophétiser pour le Congo. Mais il y a des gens qui comprennent. On dit que Internet est comme ça va autant la Bible. Je suis tenté à la Bible à cause de YouTube, à cause de Boy. Na ça la baisse. Il y a un journaliste qui va comprendre que non. Ce va salir émission na prophète Lukuta wana ba Holanda bango ebele pe ba otala bango. Il y a un ba ke Lukuta ga mingi. Il y a zomo ngo lokum. Et moi était azwa ka l'émission ko la mutamo à théâtre. Ah c'est pam. Ah ça Lukuta aventurier wana c'est un aventurier. Est-ce que peut savoir que en fait de nous ici azo préparer film moko ba osala. La pornographie. Oh, il y a l'acteur principal. La porno. Naïbité. Bon, Ntoyo a préparé film à ça, il a film chrétien. Ils ont édifié, mais quand il y a film, on y a un long qui s'appelle Nzambe. Nzambe m'a victoire. La suite, c'est ma cabosse. C'est que Tina Mogote, il est soi-disant. Nani a tourné film et quoi pour télé Congo nini et c'est Congo ils ont posté de logo peuple congolais ils ont posté résultat de vie sociale nakala ba prophète ba scène nanze bazaki pour gouvernement te bazaki quelque part ba peuple yomoni ke bato nyonso bazingaka ba serviteur ba pembe na bato azana gouvernement ke yomoni gouvernement ba centre ba puissance spiritualité te makasi ya bonzambe yomoni ke ba ça ba aventure c'est ba coûter na ba scène nzamba solo ba tika ba aventure yo asi kimbango ba bomaka ya cause ni ayibaka lelo ka mutute asenta pete a cause kaka ya peuple a teleme pona mabele ya mboka na azolo ba pona ba pays ya mboka ne Congo nde lo ke sala kimbango kufa. Il y a un moment que Adina ba bomba qui à cause de jalousie, à cause de la paralysie, ba autant mola avec le mona impact des aiguilles à ma casse. Tu vas que bomba Adina ba. Mais à quel coup faire l'Afrique d'ici? Pe liwa Adina ba la essayer de l'homme bibembe. Comment Adina ba l'homme si bibembe? Yo liwa no ba ndumba boya. Yo jour au coup. Yo na auto kufite mais ndumba ya. Ndumba boya. Aujourd'hui que
mutu wana aza mutu monde de ténèbres yango la raison que laquelle que na vidéo moni que non yo yokani na mutu mbongo ne opeseli $500 mais comme na chambre wana opesi mbongo ngo te mais comme ba problème donc moneke ba kelelo na bimi so ko landi que non intel wana lobela que on a prédication que non ba proposer ngelo ko telinga na boya ngo mais de quoi na lobiki mapata egoinde là parce que okulukanga yepe bo sanate ndenga lobi en public wana ndeko wana pe ana makambu na ye ye pas capable de biseler makambu oyo ye pas ça là parce que ba master taba lokino lia pa ipa kuna mno ikoma yo rouge ngana zalai bango na bango wana nde bazawa na ba iba makambu na bango bango potana vous comprenez. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un moment qui na temps autosali, peuple nzambe ba comprendre. Soit disant ba sali ba jeune talent, ba biloko wana talent de konabiso emba kana anglais, emba na français, emba na lingala, ane ko mema honneur à pays na biso Congo libanda. Moi sur la bande bête musique nazaki muto na lingaki mingi na kamante musique. Osoko ba moi soir mais talent de ba obebisa dikabo moi soir na abete sur musique ya Siri. Mais Nigeria o ada a eu place na ye. Moni ada Nigeria ada a eu place na ye. Mais talent biso moko azaki grand musicien au Canada. Vous comprenez? Et nous aussi, la musique anglaise, il y a ni boy. Mais à Kiti, à moi ça la vidéo moi boy, ils ont atteint la sensité. Et à tout le monde comme mobile naïe, mobile nanga za kitoko, mobile nanga boy. Ah vous dites, il y a moi dans ce biso. Ah, Nani, c'est qui encore le nom? Ok, oui. Avec qui? Serre de Boron. Mais comme il y a un musicien, on sera la témoin moi soir. Mais tala bebisa ye a baby bebisa ye que a musique est juste d'impact abana même fierté à Congo libanda abing ça américain abing ça ba race tout mais tala lelo pona soki proposition nini ba bebisa moi soit na talent na au moins le diable ndeka a bebisa mutu obiso ko zo be boza mvuto ko miye bate ko za mvute mutanimba ka so biso no nimba ba te na radite na zo nimba yo si muto azala kwite ba kaza na kwite ba do ba normal be yo abeli akomi na kwite so biso ko ko yo te na kwite te mais ozala kwite otambola ndenga ese mutatambola ndenge moko be na ye ata be biseka abe abungi andi bate amola ka za na ta mais le niveau a da su place na. Merci beaucoup, merci. Azalaki likolo aleki kuta biloko na ba benga soki madia nini wana soki madia kala kombo mbimba madia waniza madia dia o soki za madia dia o ba jeune tala ba tshela ba pe mituka lokuta ke o akoganya ta mituka lo wasala ba accident ko zwango te ya bomayo ko zwa mituka na bango te vous comprenez ba bebisa bato bato bakosala biloko wana ezali badeningonde bakunda systeme na banani oyo couple muloba ozolanda mamatu samuel na misisi ya kala ozokopate bato bakosala biloko wana eza nde bango wana bapatrice ngoi musoko ya kala wana ozokopa bato wana bakosala biloko wana mais lelo ozomona ke no bango bakosala biloko mo baomaîtrise pango te bakoka pe yango te ta nalandaki yango na atala boye mosusu ayembi nzembo ya master na yabine change napesi yo 30 secondes change comme yakanda pour ayembi master na. En tout cas, merci beaucoup. Comprenez que nous avons le prophète Israël Mbamou sur ce plateau. Avec l'État, nous ayembaki nzembo comment na yo la sœur ayembaki nzembo ba produire ki abima makasi nzam Trina yo soki mona Trina ke na majab il faut déjà 12 écoutes ya mona zo bisa ote mutu nyonso abatelaka bana na ye bakoma place moto ezate mpo bakozika yango la raison pour laquelle biloko wana napesi na osakola mpo nango 3 ans eza ebele une année et 2 ans c'est belé et panzana l'homme de Diao Choloba déjà et panzana 2 ans à 3 ans et panzana et au panzana toza na biso tozo bomba et tika ONG biso tozo bomba ba mais nazo bisa tika ONG. Alors l'homme de Dieu, nous voici déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que les enfants de Dieu pour retenir nini na passage na yo? Yo ba question si yo tondeli to ba makambo actualité ezali na mokili yao parce que ce que moni lelo makambo ese belé
mususu azolo bala muninga na yeke no obenga nga na téléphone na piège ko na registre makamno onyoso ayebise que non oza faux pasteur ode aka français lokola muta akota paradis soko la prédication na ye mais rien tana zo biso mususu alobi na yeke toza na opembeni moko nazana yango to tu ya o comprendre nga très bien te wana che vidéo mususu pe o comprendre voilà ni mais tu as vu matanga ya kende otala mninga tanga ve matanga ya moni ke ba rencontre na ezaya hypocrisie. Vous avez à la fin de cette émission, Banzam va retenir ni na passage na l'homme de Dieu, na carte plateau EH Media, tout tu aussi ma actualité, tout tu le la salle Nzambe, tout tu le la nyoso. Yo peut tant que mon salle Nzambe, alors ni yo ko ba pour na ko édifier Banzambe nyoso o ba zoki sami ko moi ba maramba boy entre les hommes de Dieu. Bon, le problème a ko benga ba salle Nzambe te. Yo za tester comment tester ko dit que Nzambe salle Nzambe. Le problème c'est dit que Banzambe lo ba retenir ça que non. Tout ça n'attend au Kolanda Moutunio sauté. Kolanda Moutunio sauté parce que moni lito il va faire ça à l'époque de quitter. Lito ils a sacré. Au moni musique qui a présent les appels musique hein, on comprend très bien. Na ba ndenge ba sengela ka ba cacher na bango. Hein? Ba cacher wana soit disant que ceux qui n'ont pas cité na quoi obéta té. Il y a au moins que les lots monde bango na bango ba komi ko potana. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont l'accès que Batois va leur saler la Nzambete. Bandé ko saler la, ba leur saler la mbongo. Au moins muntu aza prêt à pesa nyonso poka azwa mbongo. Au moins batu mususu au moins na soko ningo sala se repentir sincèrement, ko se repentir te que otiki ndambu au bombi te soda soka to tika musaki soda aka na teni na minduki na ba charger na chapeau na botte na tout na mikanda tiki mais ça te ko bombi moi minduki kuno zo kosa ke na zonse bino ba teni ba botte te aka comme criminel. Donc la raison pour laquelle ba na Nzambe ba zo attend ko méditer la parole de Dieu. Tous en attend oyo peuple Nzambe faut ba ko sa connaissance plus que ba na ténèbres. Surtout na pas sa conseil na ba sel na Nzambe belé et on va passer dans la tribulation à Makasi, mais preuve David a dit même nous traversé l'ombre de la mort, nous avons gagné parce que nous avons gagné. Nous avons un pasteur qui est côté ka étoile na yote côté ka ministère qui à cause de mbongo. Ceux qui ont bâti des partenaires té, ils m'ont dit le pourquoi. Azana jour où a bâti des partenaires, moi comme histoire à vie nous un ministère et au changer. Bango batongile bango basaleli bango na maison wana na basi wana mais bana basi wana ba dépendre na paradis te ba dépendre na bana basi wana malpilaka bango nyonso balingi yango la raison pour laquelle so monde batinde ba bandi na bakenda minga ya mvutima mso utaka na cimetière niseza bakufa bayaka wana la raison pour laquelle longola esprit ya koenvier hein longola esprit ya koenvier na perspective ba mitakala be mikolo bala ndango penza te mitakala mingi tout le monde va payer monsieur azobina na nino na couche un païen soit disant nganga azobina mutakala a mo dire bino bolanda ba mitakala ba mususu te botala kango te bana en tout cas ba parents ba responsable de discipline na likambo etali télévision en tout cas surtout ba tapoto besoin timing ya ko discipline ko landa n'importe qui te au monde mutava fréquenter a tala minganga sa ba démonstration ya mbongo mais esprit wana ezoyo ekoma pembeni na yo babila fa fait de ce qu'on attend so mo babila bon longola ngo kotanda ngo te pe ko sabonaka na ba chaîne nyonso te. Merci beaucoup, l'homme de Dieu vient de dire et soyons vigilants et mingi totanga ndema komi en Zambie car la vraie prophétie que vous cherchez est dans la parole de Dieu. Merci vraiment, merci pour la fidélité, merci pour votre attention et merci beaucoup pour vos commentaires. Il y a des saliers qui sont à la haute aux alliés. Ceux qui l'ont fait si malamouté, en tout cas nous sommes là pour recevoir tout de vous. Vos critiques, vos insultes, tout ça on a pour nous. En tout cas, ne regardez pas seulement, partagez cette émission et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et ne manquez pas des clochers sur la cloche qui est juste là à côté pour ne rien manquer des notifications. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous voici déjà vers la fin de cette émission et il était sur ce plateau le prophète Israël Mbambo et ainsi que moi votre humble serviteur Nathan Mamba.
comme il m'a appelé la conscience de mes frères. Merci à toute mon équipe technique, merci à toi Charlie Kanga, merci à Dede Miongo, merci à Bruce Bilma, RG Ekila, en tout cas ainsi que Lita, ainsi que tout le monde, Priska, Ngouzi, en tout cas que Dieu vous bénisse. Bon rétablissement à vous mon papa Ogi Ilonga le pasteur, ainsi qu'à toute la famille Ilonga de le Canada. Que Dieu vous bénisse. Papa, ceux qui sont dans le sambo, comme des gens à souka. Éternel Dieu de grâce tout-puissant, Kolo Moutinho soit la linga, Tikaza la béni. Saint-Esprit, grâce et accompagnement moko na moko, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tokutani Mikolo Zalikoya, Suki Yesu. Azoni. HP Media, la chaîne qui vous aime.